Bonsoir, bandeko nange zanga mamuluba. J'espère que vous avez l'alam tout vous allez. Ngape nazali, par la grâce divine, je suis là. Bandeko nanga na osenga bino comme d'habitude beaucoup l'extra podcast soyo. Pour baninga nyonso pe pas opportunité ya kolanda yango. Et na sengi na bino nyonso pe bolanda na bokebi. Tokani veut dire que bokolanda na discernement na mayele. Tolandi hein? Qui congolais après bolanda na mayele. Bon. Tobandi à liboso. J'ai pris quelques jours en train de réfléchir. Pour la paix, situation na mboka na biso et na beti pe marche en arrière na makanisi histoire pe mboka na biso. And nae komona pe question mutuna moko bino nyonso bandeko nanga botunaka toujours. Pourquoi mokili balingaka ba congolais te? Pourquoi il semble que les internationaux ont un complot avec Rwanda na défaveur ya Congo? Botuni mutuna wana mingi. Une très bonne question. Moutinho Stoza na mayela komona ya comprendre makambo a déjà compris que au Congo il y a quand le Rwanda avec l'appui ya ba multinationaux bazo boma bazo sala mabe, apparemment le monde n'est pas vraiment trop moved, n'est-ce pas? Ceux qui Congo ringe retalier MONUSCO batelemi ba multinationaux ba lobio binonde bola qui sa restreinte patati patata. Non, après c'est une réponse dans la qui me et puis je vais élaborer la réponse. Pourquoi batu balingaka binote? Surtout les multinationaux na balé na bango race wana particulier batuti. Bolanda bangamtu ndenge na zolo bana bana noke bokolanda na bokebi, n'est-ce pas? Na répéter sur comme nana loba. Pourquoi les multinationaux balingaka binote en complicité na race wana batuti? Ici, je n'ai pas dit le Rwandais en général. Parce que Bobi na Rwanda, na Bahutu qui sont en fait, qui appartiennent baza un peu na Baliana Babantu, mais les Tutsis normalement sont les Nélotiques, n'est-ce pas? Donc pourquoi ethnie wana, normalement c'est ça le terme correct, ethnie ya Tutsi. Baza en complicité na Bamindele, ils sont liés et puis complicité wana banda depuis Kala. N'est-ce pas? Réponse à Moukou Césali, c'est parce que vous êtes les Congolais, avec K. Burkinga n'a répété, on vous déteste à cause de qui vous êtes. Toyokani, mingi na bino ba pasteur basi basukola bino ba bongo, alors na ko défendre exemple du Nouveau Testament, yezo bobela kabutu moya lobaka, ils vont vous détester à cause de moi. Alobaki teke, il faut que Salima Bende bayini yo. Alobaki, ils m'ont détesté, ils vont vous détester à cause de moi. Tolandi, dans un autre mot, bako yino kaka, parce que vous avez une identité, ya Yesu, yango bako yino kaka. Tolandi, hein? Maintenant, si tu veux prolonger l'histoire de Makamba Yesu, moi, musika, admettons qu'il est le fils de Dieu. Le Dieu de l'Ancien Testament, mingi dans le bel abino makambo, mingi bande konanga, bino pe place mo bo décourageaka, tellement ne bakate ba belge basalaka nini na raisonnement na biso, mais bon, to lo bakaka. Le Dieu de l'Ancien Testament azanzambe ya bakoko na bino. To landi, on vous avait seulement mené à un point bobo sanaye. Vous n'êtes plus vraiment connecté avec lui comme vous devrez être. Mais comme il est le vrai Dieu, Botala histoire malamu, Botala ce qu'il a fait avec l'homme noir, Botala ndenga sarek na bakoko na biso. Tozolanda, en face ya baras mususu, en face ya banzambe ya baras mususu. Onzambe na biso naza marvelous, il est fort, Tolandi. C'est parce que vous portez son identité. Yango balingaka bino te. Nazali koloba na bino awa na baki na opesa mno réponse à mukuse. Et puis, nous élaborer ma caminga na zolobao. Bokinga nanu. Donc, Congolais, tiana mutuno boy. Sokoza na makila ya Congo, za Congolais. Hein? Oh, tu es descendant qui peut Royaume Kuba, Royaume Lunda, Royaume Luba, Royaume Congo. Comme tu dis, pourquoi balinga kabisote, bazana complot contre nous? Ça, c'est réfléchir d'une manière superficielle. Au moni que toute la question, ça, c'est être en retard.
olandi eza lokola mwana na nzambe atuna pourquoi satan alingaka ye te toyokani mutu nyonso normal akoloba nini mwana na nzambe aza na mwa bavise eza bien te n'est-ce pas mpo bokotuna mpe ye palakisa bino quand est ce que satan alingaki ye siko quand est ce que satan desidaki akolinga ye te ye suku apesa bato réponse toyokani avant yo mutu kutoya na mokili oyo satan amiseleki ne rébellion contre Dieu tolandi well même Bible normalement ebandaka na livre Genèse te je vais dire naloba na rectifier Bible na angle spirituel ne commence pas avec l'histoire de Genesis normalement masola Bible ebandi na livre Apocalypse tolandi oui donc parce que l'Apocalypse nous montre ce qui avait pris lieu parce que mutu temps mutu asalami na mokili le serpent maintenant était déjà sur la terre tolandi mais comment était-il arrivé sur la terre pour Luka akende ko tromper la femme je pense que dans le livre Apocalypse boyebi la femme azalaki na zemi na ye couronnée du soleil donc elle était soleil spiritually donc on l'appelle astrologically ils ont symbolisé authority ils ont symbolisé c'est aussi une expression de l'existence de Dieu même soleil c'est la source de vie dans le livre Genesis on appelle Ève quand on l'appelle Ève quoi Ève Adam abengue celle qui donne la vie tu l'as dit la vie comme nous la connaissons ne peut pas exister sans le soleil c'est le soleil qui nous donne tango lamukaka na tongo monike ya tongo etani ozwi makasi na nzoto kendo sala mayoko sala c'est le soleil qui t'a donné cette énergie là tokani ceci le soleil n'est pas là le planète ekozala na bagravité te po efanda na esika na yango right bomituna kate ndenge nini mercure ebalukaka na désordre te ya kotuta terre ndenge nini jupiter ebalukaka na désordre te ya kotuta terre c'est ça même le qui omniscient ya nzambe le créateur tolandi asalelaki biso cette grande étoile pleine d'énergie qui nous donne aussi même de l'électricité le soleil esalaka mambobele efandi wana ezali kocontrôler toutes les planètes dans les cieux tokani e bakoko na biso bayebaki eloko wana tolandi and so avoir l'étoile le soleil assise likolo ya motu eza motu wana aza motu munene aza exalté aza élevé tolandi boyebi kenga natalaka nanga bastrologie na constellation ya Leo qui est dirigée par le soleil toza une étoile moko particulière Regulus c'est une étoile des rois même une étoile très très bénévolente n'est-ce pas voilà donc vous voyez que cette étoile bénévolente qui est présente dans certaines naissances très très importantes dans mokili c'est Regulus tokani well soko botami Regulus c'est très très bien la carte natale na yo tu es très béni et puis bato bakomona ka tu es différent des autres personnes voilà pour muto moi efandeli bien bato baremarkaka ye kaka ezala soleil efandeli na première maison na yo les gens vont te remarquer quand le soleil se présente très très bien na carte natale na yo là tu es remarqué tolandi siko tozonga na bible boko remarquer que likambo kaka na soleil oyo esalaka ke bandeko Joseph bakotela ye idée bakotela ye fiti pour ye le soleil est assis sur lui tolandi na ba image na bino pe podesinaka Yesu bokomona kaka Yesu sur sa tête il y a toujours cette étoile du soleil sur lui tolanda en fait ezalaka étoile wana ya Regulus ezali l'étoile de roi même tolandi même naissance ya Yesu oui on voit Dieu pour eux mais on voit toujours activité na Regulus wana et so vous voyez même la femme couronnée du soleil tolanda eza po apesa naissance azopesa vie mais naissance ya mwana na kozala nani mwana na c'est encore pour sauver le monde c'est l'espoir tolandi et tozomona rôle ya the dragon qui est lié avec le Satan l'adversaire l'opposant right ana bakanda na Yesu si neza kuta bomata mwasiona si possible n'est-ce pas cette histoire là ezali comme mirror histoire ya livre Genèse right même ça kabino chaque fois que ba pasteur baranda bino mauvais service mais bon on est là où nous sommes livre Genesis eza au hasard que le serpent va d'abord approcher Eva tolandi
le nom même Eva, celle qui donne la vie. Tolanda. Et so le serpent normalement, les Camerounais qui na Eva comme tel té. Le serpent les Camerounais qui a découronné Adamo de son autorité. C'était ça. Et c'est Kazo Kende. Tolandi. Mais il sait qu'il faut Kende corrompre la sainteté de la femme pour avoir l'homme. Parce que mibali bien que batiaka minoko belé mais biso ka pe batobota ka bango, right? Donc ceux qui matrice à moi c'est na ba bulu yeke akobota barwande belé. Boete faut za normal te pobota karaswana. Anyways, Tolanda. And so le Satan, son objectif n'a jamais été la femme, mais c'est d'empêcher ce que la femme est capable d'apporter dans le monde. Tokani. Et ce beaucoup dans le livre de Genesis, le serpent approche la femme. C'est vrai, dans le livre de Genesis, il y a un dialogue qui est un peu amicable, gentil. Mais le livre de Apocalypse vous établit la colère qui était dans le dragon. And spiritually, dragon, serpent, basé en fait le même reptile. Tu l'as dit, hein? Basé la même connotation. C'est vrai que dragon a causé la plus puissant que the serpent, mais basé of the same connotation. Tu l'as dit. And so, avec les mêmes caractéristiques to an extent. Tu l'as dit, hein? The dragon a les pieds. The serpent n'a pas de pieds à se ramper. Et so, ce qui vous dans le livre Apocalypse, le dragon, donc ici on voit que c'est un animal avec les pieds, right? Azo poursuivre moi si pour asopela ya spiomoto et puis a bomaya empêcher kutuna ba naissance ya ko kindo ko botela batuana. But na livre ya Genesis, now on voit cette malignité de sa part. And maintenant, baboto lepe makolo wana akorampe, right? But it doesn't take away que vous voyez toujours cette race, le serpent, going after the woman. Ce qui peut avancer même na l'isolo ya, je pense que zalakaka na Genesis, on a ma solo ya ba fils des hommes. Look at them encore. Ba ange wana baza capable à shape shift. Les anges, selon la Bible, bakoki ko se présenter comme les êtres humains, n'est-ce pas? Vous vous souvenez? Ba ange bakendaki osolana Abraham, bakendaki kuna comme bato, n'est-ce pas? Ba ange bakendaki ko salisa Lot na ba famille babi mana Sodome and Gomorrah, se sont présentés comme les hommes, n'est-ce pas? And so pourquoi ba fils de Dieu wana bakite kate comme les hommes aussi sur la terre? Mais vous voyez que il devrait corrompre la femme toujours. Why? Parce que c'est la femme. Elle est liée à Kopesa, la vie. Elle porte l'espoir de sa société. Si on commence par la corrompre d'abord, tu corromps la femme, c'est l'homme qui est aussi indirectement corrompu, on peut dire. Tu l'as dit, hein? Vous comprenez corruption dans la zoloba? Dans la corruption, il y a kuyiba mbongo te. Dans la corruption, il y a ko changer l'oko de son état original. Tu connais? Et ça, l'oko là, na zobeta masolo ma spirituel, hein? Yango monte ba conseil ka moi si keba bilala la na batu bolimbisa j'étais un peu direct là because kotambola na mobile ezaka ka acte physique te. Il y a aussi l'implication spirituelle. La matrice, le privé d'une femme normalement est sain. Tokane. Même scientifiquement, vagin c'est l'endroit le plus propre aussi du corps. Là, ça se nettoie même de soi-même. So, ça sont les mystiques de Dieu. And so natangu yakala ou bien bato yo bayebi. Ba conseiller toujours moi si ke kanga makolono keba onani mutazoka ko yebaka yo parce que you don't want okoma defiled. Tolandi, hein? Mobile ako sala ne kindumba ce qui peut ndengeni bon. Morally ce n'est pas correct. But moi si ce n'est pas bien matrice na yo zoko yambaka biyamba yamba. Ezana ba implication. Donc quand système reproductif d'une femme est corrupted, ezana répercussion plus prononcée que l'homme quand il fait ce qu'il fait là. Tu connais, hein? So, oeza peka conseil pour na balé qui peut na bana pe, you know, mi batela tala mdengo zo tambola vagina moi si matrice moi si eza very sacred. Ce qui nzamba mona kaza ki sacred te fala ki biso pe tala biso ni banda comme les hommes. Masala ngo tout caché, to solanda, tala ka le mystère que tu es capable ko bomba 9 mois et puis to bimisi mutu na mokili oyo. Tokani,
Donc c'est un endroit, ce qui est même dans la Bible, que le Satan a toujours poursuivi d'abord la femme. Tu l'as dit, hein? Anyhow, maintenant, na makambo Congo, comment makambo tout se tie up together? Vous avez remarqué la colère indiquée dans la Bible que le dragon avait en lui. Mais quand on est outil depuis même avant la création même de l'homme, parce que ce qui est dans le livre Apocalypse, le dragon est en colère. Tolanda. Et objectif Nezanin, Ezali a erase la race humaine que Dieu s'est identifié avec. Tolandi, hein? That's who il est en train de poursuivre. Tokani. So, Ezala, dans le livre de Genesis, qui est maintenant les origines, il y a biso l'homme physique. Parce que the book of Genesis explique maintenant biso l'homme physique, comment sommes-nous arrivés à cette étape ici. Livre, il y a Apocalypse, et donc c'est biso un peu dans makambo le kanaka, na realm, il y a l'eau la kuna, avant que le serpent soit chassé sur la terre. Parce que ce qui est même dans le livre, il y a Ézéchiel 28, je pense, na Satan, na Lucifer, quoi. Tu étais le plus beau de Cherubim. Tu étais dans le jardin d'Éden, de Dieu, right? We're talking about heavens here. Et que tu étais couronné de toutes pierres précieuses. Il était parmi les chérubes que Dieu a beaucoup aimé. Ce qui est dans le livre Azaïa 14, beaucoup que le mal menait été trouvé dans Katia chérubim, qui rempli de l'arrogance. Tu l'as dit, hein? So, here, dans la Bible, on nous montre quand même le caractère que ce chérub avait développé. Oyo et qui provoquait guerre et salamaki kunana lola, et lui il était chassé sur la terre. Et sur la terre maintenant zana kanda, right? And so ezala na livre Genesis asalneti a thème mukie po cause la femme à cause de naïveté, tu l'as dit, mais l'histoire ne change pas le résultat. Tu l'as dit, peuple congolais. Ceux qui ont dans l'Ancien Testament, vous comprendrez et la condition que vous chaque fois. Vous portez l'identité de Elle. Vous êtes le peuple de Elle. Donc, question pourquoi Balinga Kabinote, j'espère que vous avez votre réponse. Les enfants de princes de ce monde, Bakolinga Kabinote. Kotuna pourquoi monde baza comment on a besoin de kufa bazo kipete ezalo kola mtatuni pourquoi Satan linga kangate. Well, I mean, soko za mutu normal zamba kreyaka yo moni Satan kolingo pona nini. Na ki dragon linga ki kutu yo botama to na ki Eve nde siko sepela ki na yo. Yo moko pona moni kaka siko partini yo moni Satan ko sepela na yo. Pour avant botama, il a même cherché à empêcher botama na yo. Tango botami aluki asala makambo to éliminer yo. Siko yo moni quand est-ce que Satan sepela ki na yo po mona kalinga kayote. Ton existence même avant que toya ese pesa ye kanda. Tozolanda. So votre existence, votre lien spirituel avec la terre Congo, nde yango wana esala kabino, vous êtes les ennemis des enfants de princes de ce monde. Les tout là, tout le banano du sérieux. Baza bana married people babaluka kabaluka kanabango oui. Mais remarquez la complicité toujours entre Tutsi et les Juifs. Tu l'as dit? Boyokanga mettre fana lobaka ba faux juif faux ba faux israélite oyo, hein? Ponga pena tuna kasiko ba tribu mususu ya Jacob, ce que to kena logique ya ba faux juif faux ndenge ba présenter ka biso ba juif, OK? To acceptons que baza ba juif. Siko bandeko na bango mususu bazala ka wapi? Po boko yebsanga te ke Israël wana tondaka ndena ba juif. Parce que juif baza batu bazoko practice en fait judaïsme. Tolandi, hein? Normalement, il n'y a pas une race juive. Tolandi, non. Qui juif ezali bato bazolanda nani idéologie ya ki judaïsme, nde baza ba Yuda. Tolandi, mais il y a un tribu, il y a Juda, hein, il y a Yuda. Tokani, comme tribu ya Ruben ezali, comme tribu ya Joseph devrait être mazaka Manasena, Ephraim, Joseph, ba Benjamin, Tolanda. Mais ce qu'on a moya lelo, ndenge nini tomona kate bato babimi pe na TV balobio biso tozali bato bana Benjamin. Tomona kaka groupe moko bato toza ba juif. C'est quoi être juif? Jacob n'avait pas un fils nommé juif. Non, ce que tu regardes dans la Bible. Boyebe les 12 fils de Jacob.
ata moko na kati wana kombo ezalaka juif te tolandi. Mais en collectivité, on appelle même ce peuple-là Israélites parce que leur patriarche Jacob, son nom était devenu Israël. Alors on comprend que sa descendance va être Israélite, n'est-ce pas? Mais Israélite compose de tous les 12 fils qui sont les 12 tribus na kati Israël. Bwete, siko ba tribu mususu na bazalaka wapi? Mwana nini ya Jacob kombo ezalaka juif? Tolokani, eza lokola moto lobo biso tozali topesa banane toza ok bakimbangiste toza bakimbangiste bazoyina biso toza et puis bakomisi kimbangiste comme ethnie comme race. That's not true. Il y avait un homme qui s'appelait Kimbangu, oui, mais même ngai mamuluba je peux devenir kimbangiste tokani. It's about ceux qui n'a commis qu'on s'identifie na théologie na philosophie à kimbangisme, je deviens kimbangiste. Mais être kimbangiste n'est pas par le sang et que monde botalanga bangiba bomangai po ngai, il n'y a pas une race kimbangiste. Tokani, Kimbangu appartenait au peuple Congo. Et là, il a aussi un tribu, na clan ici ka utelaki. Mais vous comprenez nga? Même chose na ba juifoyo. Il n'y a pas un sang juif. Tolandi. Et le peuple dans l'Ancien Testament n'était pas un peuple juif. Na Égypte, on les appelait peuple hébreu. Tolanda. So, peuple hébreu, baza, bana ya Jacob, yes. Tolandi, hein? So, mais il n'y avait pas ba juif de babimaka, non. Parce que nous avons que ceux qui sont juifs, parce que juif ezali bato bazali ko practice judaïsme, hein? Judaïsme, hein? Sikoyo Manassé, descendance de bazalaka wapi? Descendance Ephraim baza wapi? Descendance bazebede ceux qui peut baden na ba misusu siko bango baza wapi? Bango bali moi. Et puis 12 fils de Jacob, juif kombo a juif azate. Tolanda. Boyela ngai te ko Yesu babenga ke le roi des juifs bla bla. Non, waneza ba embrouillère o baluka ko embrouiller bato, hein. Ce qui tolanda chronologie à Jésus na ndenge selon la Bible, Jésus alors yazo kendende côté attribué à Judas. Toyokani, et Judas a toujours été référé comme le lion de la tribu de Judas. Na astrology constellation Leo, le lion qui est représenté par quelle étoile? Le soleil, right? So le soleil gouverne constellation Leo. Tokani, that's what they were saying. Mais sikoba, comment je dis, bazo ule bati kakake le roi des rois, bambi lokola ezali lokola sarcasme. Tolandi, hein? Lokola koseka le roi des juifs. Parce que nazong sabino le sous na raisonnement. Si Jésus est le roi des juifs, donc il n'est pas le roi Yaba Ruben, il n'est pas le roi Yaba Ephraim Naba Manassé. Mais de l'autre côté, la même Bible dit quoi? Que Dieu a mis les très hauts, il s'assigne à la plus haute montagne sur Israël. Il est le Dieu d'Israël. Israël compose de tous les 12 tribus. So, en disant que Jésus est le roi des Juifs, alors tu dois exclure qui roi naye na ba tribu mususu. Ezalo kola ngai moluba kasayen nabi Jésus aza roi ya. Bon, to bambaka ka supposons ok. Toteka supposons mukwanga a s'identifier comme juif. Bon, Yesu tolobi azande mokonzi ba kwanga. Donc aza mokonzi na ngai mukwa sumbate. Tolantelo tolo na loba, voilà. Soit aza mokonzi na biso nyonso tu na kati ya Kasai kuna avec nos différentes clans bisika to uta, ou bien azande mokonzi ya mukwanga. Tolanda. Mais de l'autre côté, il y a un tribu ou bien un peuple bakwanga, mais il n'y a pas le sang juif. Tokani. So histoire on est la kapeka ka ba malokuta na lokuta bayaka na masoro na bango po na ko dominer mokili et puis soko landeli lisusu lisolo soko batwana be bien. Bazali source na bango ezala ka bomoni na bomontang Bible betela ka na masoro na ba ke Bible pe lo bana biso vérité, mais malheureusement surtout pour vous ba pasteur o yo ba agent de prince de ce monde avec complicité à système de ce monde de l'esprit de l'antichrist qui leur a animé. Bayaki ba kosa kosa batu ba induire peuple ba s'éloigner de leur spiritualité, peuple ba bunga réellement leur identité, parce que c'était ça la mission des églises ici que vous voyez. Et bon, église est mimibino vers la vérité, église est mimibino vers le perdement. Ngana za pasteur, alors
natika biloko wana pona nini na comprendre que bato wana baza ba viangor baya komema nga na lumière ata moko te et puis soko olandi bapasteur wana bien bazokende ne komema yo na balieu aride na bisika bikauka bazokende komema ngai na lumière ata moke te pasteur ye moko nano aza moto molili soko akomema nga na lumière oyo wapi ngai nalobi bien. Qu'est-ce que je suis en train de dire que Bible ezotali sabino la corruption qui est arrivée qui avait pris lieu. Les fils de Dieu ont vu que le fils des hommes tozolanda était belle totikala les choses kakana wana les filles des hommes qui Nzamba créa Canaan, il a créé l'homme sur la terre, n'est-ce pas? Donc ici on établit que les filles des hommes étaient 100% humaines. Ndenge Nzamba créa qui? Tolandi? Mais les fils de Dieu, bango baza na état angélique, on peut dire. Baza nature physique te. Et mais le kola ezaki groupe abangelu moko basala ki rébellion, se sont rebellés contre Dieu, right? Ba osala bango makambo. Maintenant, il faut pas dominer la terre. Comment bako dominer la terre? Parce que bango dans leur état, bako ya dominer mon kiliboyete. Pour na biso to komona bango lokola ba mama na ba géant, to komona banka bizarre, to ko pakata bango osakanate, right? Yeah, mais bobo ça n'a pas été faut botter l'appel la nature de leur leader. Le Satan est aussi lié na deception. Tokani, well, il est rusé. Deception est toujours lié à la nature, right? So il fallait qu'il codicive bateau. Comment est-ce que tu masques ton état qui géant? Tu dois au 5 samakila na yo na makila ya ba être humain. Mais non bandi ko bot en fait ba hybride, mais avec le temps, ba ko banda ko apparaître le ko la ba être humain, moyebi ke sour si a tel peuple bazabana na yo. Tolokani, that was the purpose à ce qu'ils avaient fait là. Donc c'était corrompre la race humaine, mais bébé que bako corrompre toute la race parce que pour pas corrompre toute la race alors il fallait détruire ou bien connaître toutes les filles des hommes. Secteur bango ba quitter là pour faire ce qu'ils ont fait. Moi ezalaka kuna en Europe de l'Est. Bomoni batwana bomona ka moni ba George Soros botala ba surisa batwango. Bango ana kaka. Bazakuna batu bauta ba Hungary, batu bauta ba Poland, ba Allemand, hein, ba Luftenia, ceux qui peuvent ba Luftenia, bango wana. Hein? Nandambo ba grec mokie. Ba grec normalement ils étaient des noirs, ndambo ba yeko se placer pour les appeler kaka batongo ba uta ki ba ko se s'installer kuna normalement originally ba grec ezaki biso ba noir. Ceux qui botal même comme on a grec poissonneuse à la un peu olive comparé par exemple na poisson polonais, n'est-ce pas? Grec comme on a un peu olive na tone, hein? Et puis moi ceux qui un peu ozomona ki makila na biso na kati na mais ce ko tali Polish ata 2% makila na biso ezate. Bango moko ba bisika ba utaki. L'Afrique est le berceau de l'humanité. Si vous bango babima, tozo mona ta trace na bisote, nani mutabota ka bango. Ba yebi bango moko mutabota ka bango. Ba bazalaka na makila na biso to mona ka pe bango, comme le portugais, comme le grec, oyo normal, hein? Ba pe bazalaka ka donc bazaba descendance moko kaka ba utaka. To mona ka pe bango poko kuta suki donc ata ndambo ki noir na yete, même pas 1%. Baby ke oyo ba ezaka batu bayakaka ba utaka bisika ba utaki bazaka kao to lande bande konanga. So vous voyez les Européens là, hein, ba jena bango ba sala wana et tout, so ki bolandi sikoyo leur caractéristique. Les fils dont les fils là de Dieu, ils étaient rejetés par Dieu lui-même, n'est-ce pas? Mais Nathan ba ko sala acte ba sala ki akobota na ba fille des hommes. Il y a eu un autre problème. Bana wana siko ba kozala wapi? Tokani, parce que eza lokola ba paya, mais baza ba ayant droit sur la terre, mais bazali siko ko réclamer moi part ya gâteau à cause ya kibumama. Or, Bible ce qui bolandi ngo peka bien, la Bible normalement est une histoire patriarque, right? Dieu prend le genre masculin, Adam na Seth ou bien na Abel, et ça toujours on voit le papa. Que ce soit Abraham, na Isaac, na Ishmael, c'est toujours le papa. Jacob, c'est 12 fils. Bah, bon, t'as pas fille. Mais la Bible ne souligne pas trop sur les filles. Vous voyez que scientifiquement, l'enfant, c'est le papa qui pèse scientifiquement que la maman. Tu l'as dit, hein? Même la nana qui bundoki, tu peux pas avoir le mieux que maman, n'est-ce pas? Et casse.
And so monani olokama dans la vie tala ta papa no tala batata mwasi tondeko sonisa banoko baza na poids léger bakoloka mais eza na impact mingi te tolanda. Anyways tokani so lokola bana wana bazalaki bapapa na bango bauta bisika bauta, donc spiritually na ordre spirituel c'est toujours les enfants à perdiction parce que t'as la source na bango tozokana bino. Voilà, parce que papa na bango baza batu bautaki na terre te, baza ba homme naturel onzamba salaki te. Dieu a créé Adamo, donc nous allons établir deux genres de hommes maintenant. Adamo a engendré l'être humain parce que lui il était créé na forme humaine bien qu'à l'image de Dieu. Tokani, so Adamo le premier homme, il y a un homme physique. Tolandi Ève, na divinité na ye, elle est là pour donner la vie. Tolandi, hein? Voilà, elle porte la vie en elle. Elle donne la vie. Eva est représentée par la nature elle-même, l'eau, oxygène. De l'autre côté, elle est aussi très collée aussi avec la manifestation du soleil. Parce que chaque fois que on a naissance moko glorieuse, le soleil est toujours indiqué dans la Bible. Tolandi, voilà. Mibali boyi na biso ba mama teza loi de la nature zanzamba sepela kana bino te bora mayele mingi te yango wana pesa biso ba mama de faveur, comprenez notre émotion tokani bandeko na ngai. And so qu'est-ce que ça veut dire? So Adamo, notre arrière nani ancêtre ayaza patriarche ya l'être humain o ndenge nzambe asalaki. Tokani de l'autre côté Lucifer tango asali guerre nende nga salaki kuna na lola rébellion na spirituelle bitumbe bimi kuna ba dragon na ba Michael babundi allez bengani sur la terre akiti pe na un tiers c'est pas deux tiers c'est pas un tiers ya ba ange na ye tozolanda siko azana kanda parce qu'il ne peut plus être près du trône de Dieu, mais souci à Lucifer ezalaka nini a dominer ba glorifier ye azala à la hauteur a konza mokili, n'est-ce pas? Et que batu tout sur la terre ba glorifier ndeye. Ça c'est ton problème, right? So tango corruption est salami. Maintenant race wana corrupted. Autrement on peut les appeler les Nephilim, les géants. Baza maintenant sur la terre, bazoko cohabiter na la race humaine. Boete bana na bango wana ndele loko kuta bango na ba famille royale kuna ba Angleterre ndeko kuta bango ba Rockefeller wana ba George Soros onyos tu baza ba descendant ba reptile wana okuta ba Bill Gates oyo azana ba faux groupe sanguaire kaka batongo soko tala okuta kaka ba groupe sanguaire ezalaka na ba négatif donc A négative, AB négative, O négative bango wana elo monga na sepelaka na mundele na bana na satana moko pe satana zaka azoba ya solo azaka malin mer moko neto soka azalaka nde malin bike biso nde bato to comprendre ka eno kite na ebite which one is true po komona kaka bango bakwana ba recherche na bango scientifique majorité à l'être humain sur la terre groupe sanguaire et portaka plus net A plus AB plus B plus O plus right 85%. Si vous bazo comprendre te mais ba négative donc RH négative ba uti wapi right kaka bango ba le bon dirait leur source n'est pas la terre donc ba yebsa kabino vérité mais botira kanda attention te ozomona so kinzamba créa kabiso ndenge ba pasteur o corrompi ba te akabiso yezo akiko kufela la race humaine siko ba pasteur basi ba yebisa biso groupe sanguero yo ya ba O négative oyo AB négatif, le pasteur chrétien. Bosi bote biso to comprendre ba uti wapi. Yesu bino bode fak exemple. Na Yesu kuto bandaki ko éclaircir. Alors bi vous dites synagogue de Dieu mais boza synagogue de Satan. Yesu kuto ebaki ko distinguer. Banani ya bandeko babazali synagogue ya Satan. Ezaki banani? Si bazala ki on a devant lui à séparer que ba oyo eza race et puis alobi na bango bozali kaka lokola papa na bino le menteur de l'ancien temps. Abengi de serpent. Ozoka beko atoloba. Yesu ozo établir que toza papa mon côté. Pour ya komi benga le fils de l'homme, chaque fois qu'on va mon père dans les cieux, mais tala natura baninga bi comme votre papa.
le serpent de l'antiquité là. C'est comme un pasteur chrétien. Likambouya, différence ya groupe sangero yo. Ok. A négative, B négative, O négative, bauta wapi. Baza 15% population sur la terre. Bauta wapi. Mundele na science na ye elekeli epesa ye équation ba comprena kate. Côté botota la Bible, Dieu a créé l'homme. Tozo mona kaka batu, to mona ko reine Elisabeth, tozo mona batu na misu batu lokola biso. Siko ba groupe sanguer wana. Oyo baza lokola source na bango c'est la terre te. Siko ba uta ki wapi. Ba pasteur nan bazuli biso réponse nango te. Ba pasteur ba yaka ko te biso makambu ya Malachi chapitre 3. Makambu falaki nan ba banda ko te biso yango wana. Poto yebaka kozalaka kenge dans la vie na bino basio bo anvuyaka ba mindele makambo ngo to na yaka bala mundele na yaka bala o ndoko bala mundele moko hangori oboti ozoko continue ka dynastie makila wana ba o negative wana makila na limo akate pona nipo ba continue ko procreate na mokili no normalement bango balingaka ko bala na ka bango na bango normalement mais de temps en temps bakati saka kote ya bato bazalaka RH positive. Oui, you know. Bande wana ngana zobeta masolo eza po bofungola miso. Boko kogango Congo monde contre biso, il faut boye baka on est contre vous à cause de qui vous êtes. C'est votre sang, votre pureté, votre nature, vous portez l'identité de Dieu. Boza la même race ten. Ah wanazolo ba wata bozoko seka. Je dis vrai, boza la ba recherche. Muto azali O negative na yo muto za O positive. Siko yo tango ozolela Congo pasi vraiment Yezu ozolela mutu wana yazana ba milimu na ba reptile azana mutema ya malili lokola reptile azana bilta ko sentir loko te azana ba visionner mususu yo moni azoko mawa atamukete. Nous sommes écoutez mwana na Nzambe a espéraka qu'un jour tokende kofanda auprès de Père na paradis. Les enfants de ce monde, leur vision est le contraire de notre. Bango leur vision ça va dominer mokili. Donc il faut être réaliste parce que bakosa bina ba pasteur oh biso nyonso toza la race créée par Dieu. No bullshit. Siko science zo la différence na makila na biso uti wapi. Hein? Botanga docteur nini congolais mutaye na ba résultat wana scientifique. Pour ceux qui docteur de congolais mindele bangaki ba lobo eza sérieux te ubeka kabino popino bondima makamka po mundela lobby. Bonge ba lobo batu mususu baza ba aventurer science toza batu. Siko bango moko mindele comme lo ba science na ba recherche. Elekeli bango niveau. Groupe sangero ba A négatif, B négatif, O négatif ba uti wapi. Where are they coming from? Bauti wapi? Parce que l'être humain sur la terre, most of us toza, au moni ceux qui batia groupe sanguero no kokuta plus na suka. Siko ba négatif bauti wapi? Ha? Voilà. Ozomoni. Siko et puis bazalaka makam na bango moka ka ba groupe sanguero wana. Oui. Okomone mo bazana ba solo moko na banzoto na bango un peu bizarre. Baby karatango ezeki tanto ki bana mke toke na bazu, right? Bomon so boke na secteur ya eska ba nyoka bazalaka. Monde ba nyoka bazana solo moko bo ba dégagaka. Tolanda. Pay attention même na batuano bazalaka na ba makila groupe sangeza na ba négatif wana. Bazaka na solo moko boyanzoto qui ne s'explique pas. Ata sukolima indenge nini. Bazaka na solo moko yozoka na ebite soki boso bokutana na bato ango, right? I mean you meet them. Ata sukoli atie parfum leur propre corps ezaka solo moko boy kaka qui n'est pas naturel, you know. Na pesi bino exemple kende na zoo kende sika ba tigre baza ba lions et tout kende sika ba serpent bazalaka bomoni solo wana kaka ezalaka wana voilà. Donc ezaba solo moko tu ne peux pas expliquer but it's just there. Et puis oko bossa na ngo pété. Et puis solo na jamais ko kangwe pa nyama mususu. Kaka to ba reptile wana. To landa. Ndena zolo bake. Nani même chose na batwana boko mona bazaka na solo moko boye. Oui. Eza la même na ba noir. Oui. Ata mutu muindo azana ba makila batwana. Boko mona zakana solo moko boye kaka. Ata sukoli atie ba parfum. Aka na solo moko boy kaka. Donc on dirait
on dirait ce qui peut pas donc pas coller ba sukola kende na ma nyoka tango botama kisko solo ne kanga mai na nzoto to yebite hein ba kana solo moko boy kaka et loko pe mususu vous remarquerez na batwana quand même je dois dire bazaka mayele makasi ba mayele intellectuel intelligence oui baza makasi na math na science yep moi ça ma deux domaines okukuta bazalaka il brille hein koleka biso bato ba groupe sangero toza normalement humaine misusu bazalaka pe na bafoma solo komona soit nyoka swaka ye soit tendance pa kolotaka nyoka mingi mais for some reason okuta ye kaka il a dealé avec le serpent d'une manière d'une autre soit na bandoto na ye soit nyoka soye yep bato wana I don't know makamna bango ezalaka bongo and quoi d'autre et puis bazalaka pe même n'habilité supernaturellement à se guérir yep batwana d'abord ceux qui boyebi même muto azaka par exemple au négative ma groupe sangana na tellement rare na otiko banini baza minorité na mokili oyo donc ce qui veut dire que ceux qui bango bazalaki ke baokoka ko bikate na ba maladie de bakufaka en désordre parce que le reste bato bakopesa bango makila te tolandi hein O positif aza universel. O positif akopesa A positif makila, B positif makila, A B makila. Mais O négatif à cause de makila kota batu positivité. Tokani? So boko mwana pe batona bazala kana disability yako supernaturally okomona kaka amiguerir. Yep. Anyways, on ezaka ba hints na pesa bino hein. Na habite ke bakota capital of course they do. Mais on peut aussi remarquer ça. Tolandi hein? And ceux qui posent à présent la mission kotala bien que ton esprit est bien en place, you will know quand tu es en présence ya batuana, you will just know, you know, soit solo na bangwana kaka, il y a des choses qui ezoka solo anate même na miso, surtout dans la race blanche, on connote bien l'odeur la na miso. Yep. Bon moi ni kota miso na miso noir, au moins na kata liso na place za chocolat et tout. Moutou normal ezalaka zéro n'est-ce pas neti boule bango komona ezalaka lokola forme ovale lokola ya reptile bomo ndenge liso nyoka na kati na ndenge ezalaka that shape like a lizard kind of shape you know omona oso na mutu na kati na biloko na eza shape so kipe model nini anyway so koza nani present minded you will know these people you know anyhow batwana na ba faux juif entre guillemets oyo pour Israël existe car surtout ba comme quand des ba juif tribu menacé to ibeseka ba kendate to mona ka ba juif to peut-être ko ba juif ko ba ka tribu nini to yebite mais bon ils sont là où ils sont batouana ba victime oyo lokuta oyo boko remarquer bazala ka pe coller na peuple nomade o to bengi ethnio batuti to landi babanda ba jeune bango depuis kala remarquez aussi le peuple nomade Batuti ont existé même à l'époque de l'esclavagisme, n'est-ce pas? Bande konanga botala, qui est-ce qu'on a beaucoup pris l'esclavagisme? Comprenez les Africains bango. L'homme appartenant à notre benga Bantou. L'esclavagisme a affecté beaucoup royaume Congo, Niger Congo en fait. Et c'est là qui royaume qui était vraiment sévèrement frappé na makambo esclavagisme. Why on n'a pas touché na banélotique? Un royaume ne se combat pas entre lui-même. J'espère que le loboyo kinga une fois pour toutes boye basikoyo koyeba pourquoi balinga kabinote. Tolandi ba meka nyonso bolimsa. Ba meka ndenge nyonso ba exterminer bino. Et ça l'esclavagisme, ça a pris lieu mingi na bakoko na bino. Tolandi hein, mais race wana batuti n'a pas connu ça. Tokani. De l'autre côté, il y a aussi une relation karmique entre cette race-là et nous, l'homme noir au Nzambakela, à cause de notre histoire. Tokani, hein? And so, ce n'est pas parce que au Congolo destos à la ignorance na yo, c'est que ça change. Non. Na zobeta masolo ezali parce que une fois pour toutes, bozo conscience, boye ba vous êtes qui, l'histoire na bino na batouane utaka wapi. Na pesa un exemple simple biblique. Na banza na sina pesa ngo mena répéter lisoso. Yesu tango azoko botama, ba magi ba moni étoile kuna,
bakei Herode boyebi masolo ya Herode bapaster na bino ya mitema mabe balobaka ko Herode alingaka boma Jésus mpona koempêcher la naissance abandi oboma bana bato kuna na Jérusalem blablabla. Ça là aussi c'est vrai bad, ce n'est pas toute l'histoire entière. Herod azalaki roi, donc azana puissance. Why the hell akobanga un bébé? Tokani? Pourquoi tolandi na bino hein? Parce que le temps bébé anakola azwa conscience ki bomoto Herod ngaza la sami kufela kala. Boite preuve ane ke tangu ba parents Yesu bafandi na Egypt. Bake kozonga basinstaller na Nazareth quand tango Herod na boba ndoluka mutu ya mwana basi bamikufelaki. Siko na Nazareth Yesu tambake na Nazareth il avait quel âge? Parce que na âge 12 ans bungaki il était kuna na synagogue ba parane bazoluka ye. Donc on peut dire qu'akendaki na Nazareth azalaki na petit garçon. Tu l'as dit hein? Donc Jésus nandenga bien il ne représentait pas une menace na Hérode. Mais alors c'est quoi cette histoire? Botala les liens karmiques, l'animosité karmique botala ba source. King Herod était Edomite, descendant ya Esau, ya Edom. Yesu de l'autre côté, ligne d'Inaye, ezozonga ti na King David ti na Jacob. Parce que King David vient de tribu de Juda. Juda est un fils de Jacob, Israël. Teokani, voilà. Siko boyebi lisolo ya Jacob et son jumeau frère Esau. Tolanda. Vous remarquerez aussi que Israël était interdit par Dieu lui-même que ba agresser ba Edomite te bazabande kona bango. Tolandi hein? So il y a cette relation là qui existe. Il y a l'animosité soulignée. Tolandi hein? Mais bazali quelque part appelé à chaque fois qu'on deal with one another. Tokani. And so here Jacob abotolaka bénédiction, il y a Esau, right? Normalement, les choses devraient aussi aller comme ça, ce qui botali, prophétie, Rebecca, Zoaki. Mais d'après Esau, il a gardé la dent contre son frère. Tu vois, so, ba descendance, ba progéniture, titi, to comme na King Herod, un Edomite. Et il y a un bébé hébreu qui est né, le vrai heir, il y a Israël. Tu l'as dit? Of course, bolande sikali kambozalaki. Donc lisolo na sokozi yango kaka superficially orate histoire. Okokanisaka ko alingaka bomaye pona kwa mpeshe non. L'animosité de King Herod était eza makambo eza na makila. Ezo uta kibukoko. Il y a une histoire entre bakoko na bangwana mibale. Tolandi bino, voilà. Maintenant, tozonga na makambo na biso batu moindo. Ceux qui bolandi comme nazoloba, vous comprenez que biso na ba faux juif oyo. Il y a plus de 5 siècles, tozana bango contact ya malamu te. Uta babandaki kozoba koko na biso ba umbo. Les bateaux qui amenaient les esclaves bakatsa bango na océan Atlantique appartenaient à soi-disant ba juif wa lokuta, autrement appelé faux Israël oyo. Tolanda, c'était eux. So il y a toujours cette histoire là, botala ngona ndenga Bible, botala ngona histoire. Là vous verrez toujours que l'Européen de l'Est s'est toujours battu contre l'homme noir. Et ça la tang bakoko na biso bazala ka barwa kuna na ba Egypte na ba Nubia na ba Ethiopia to banda bunda toujours na banani. Tozolanda. So l'histoire le combat entre l'homme africain et l'homme blanc a toujours été là où ta histoire na biso. Là, nazolo ba nyonstoyo po bona bozwa mayele une fois pour toutes. Pour loko surtout biso ba congolais to na défaut congolais la mémoire mukuse lokola mwana mukie. Yangwana bo fandi bo komi ko tuna pourquoi monde bazana compléter contre biso. Ndena laxi susu bino. Bino siko botanga na histoire na bino ba congolais, histoire ya bakoko na bino. Botangela ngai tant obo monaka mindele balingaka bino. Ceux qui bozana mukolo ango boko melanga na ba commentaire. Tolandi hein? Siko boko yebisa penga ili susu. Ndenge bino botanga ka Bible. Quand est-ce que bomona le Satan que ça soit na forme ya dragon, to serpent asepela na muto yo el nzamba créaka. Bino boko komelanga ngona ba commentaire. Donc ceux qui vont comprendre qui vous êtes et vous êtes en face de qui, et c'est votre nature qui fait que va détester bino, parce que vous êtes dans ce monde, oui,
mais vous n'avez pas l'identité des enfants de serpent. Tokana bino likambo oyo ezali awa yango wana. Naloba na bino mente fake makambo Kongo ekota na spiritualité na kati. Bitumba boza nango ezali bitumba ya deux groupes sanguaires, ezali bitumba ya deux races spirituelles. Bana descendance ya moto nzamba salaka na descendance ya dragon de serpent oyo alukaka dominer mokili. Tokani. Et vous retrouvez sur une terre qui est très riche. Et cette race-là, bazana a besoin de richesse wana pour bango ba continuer kozala ba dominer mokili. Tolandi, j'espère que oya azana mayele, azana mayele. Na lobite ke obo kendo boma barwande, ça ne va rien changer. Bobo mabango ceux qui tozu opportunité, oui. Mais nazali kotali sebino ki ata bobomi barwande ndambo kaka ba échapper bino wana cette animosité ezali kamba ba génération na ba génération ezate pour rwandais naturellement zaka hypocrite azo sekisa yo alobaka na voix malembe boko habiter que la nature a changé. Non, na uti kolobake yo zo s'identifier comme bantu bango baza ba nélotique baza na kinomade na bango yo bakoko na yo baza batu il fallait s'installer basala ba agriculture basalongo. Vous êtes deux peuples na ba caractéristiques différents. Soko zondi lisusu okokuta batuti oyo bazali ba cousin éloigné ya balman na bato wana bauta bahangori na ba faux israélite wana bino bozali la vraie Israël tozolanda l'homme noir na kati ya Afrika bino nde bozoko composer les 12 tribus d'Israël. Likambu na bino ezali ignorance. Vous êtes nde inconscient de qui vous êtes. N'appelle ça des slogans qui peuvent référence dans le passé. Moko na loba boye. Supposons un prince à Botami, n'est-ce pas? Et que le roi et la reine ont été tués. Et que Butler azu prince wana bandi koboko la ye. Butler a la tenue ya ki roi, moi ce n'est pas la tenue ya ki reine. Le prince là, tozolanda, Butler même akoki ko rendre prince wana atie kutu na porte. Que yenda bando kenge la porte, yenda bando servir bango, right? Prince akokola, croyant que yende muta musala, yende Butler, tout ce qu'on a fait va changer yende rôle. Tokani, pona nini ignorance. Azalaki mwana muke quand on a enlevé ses parents, muta koye bisayete ke yondo zalaka prince azate. Et le Butler, imposteur, a quelque s'approprier na ki royauté, a mi komi si roi, na mwasi ne reine, bana na bango ba komi ba prince, bazoko bénéficier na palais royal, et le vrai prince ba rendre ye Butler libanda. Tolandi? Maintenant, quand la nature regarde cet enfant-là, les cieux reconnaissent que Yondoza le vrai prince. Mais aussi longtemps que yo yebite que Yondoza prince, na mutu na yo okanisi kozaka super Butler, ozali de palace guard, et tu vas assumer fonction wana. Okom kobote la bana noka libanda palais royal, bako gangelo bazoko finga yo, omiyebi kaka na mutu ebiso kaka batapasye, nzambalinga bisote, bao yo zoko fukamela, ozoko kendo ko servir, zoka nde bango nde mutu bazalaki na sena yo. Meza bango bayebi ki toi tu es. Yango basali nyonso ba étouffe yo. Ndenge bazana bakoki kolinga te ke yo yeba ke yondoza prince po mukolo yo koyeba yango soko sala bango lumbe lumbe, n'est-ce pas? Bango bakosuka wapi bako dédommager ndenge nini tokani. Donc po na masole fanda kaka ndenge wana bango bakontinue ko bénéficier na bana na bango yo ne faut jamais bakake yondoza la ki prince tolandi nde likambo ya Kongo yango wana. Deuxième faute munene bozana ngo ezali likambu ya où se trouve la vérité. Naebsaka bino chaque fois bandeko na ngai que soki vérité ezalaki eloko moko tangible que l'on peut toucher. Tu sais là on cache la vérité, on ne la cache pas. Mais pourquoi l'homme est toujours à la recherche de la vérité? À cause du verbe nautique utilisé recherche. Zoa vérité soki ezalaki eloko tangible. Tiango kaka na salon wana. Dis à l'homme, va me chercher la vérité. L'homme akokota na ndako, akena ba chambre, atomboli ba canapé nanu na salon, atali na sa bakiti, akena ba chambre, akena ba salle de bain, akofouye na ba voiture. Pourquoi musala nyonso wana? Parce que son cerveau a écouté le verbe
va chercher. Donc cherche, hein? Ndeye pa bandi koluka. Or, langage normalement muta boanya oebisa qui est. Donc kangamande na vérité, préserve la vérité. Tozolanda. Mais le fait que il n'a pas compris ça comme ça, ayoki oebisa kende koluka vérité. Nde l'homme a mis pesi musala koluka na ba chambre partout. Or, la vérité était toujours là devant la télé. Tolandi, hein? And so, ndebo likambo ezali. Ntango na solo na bino mingi siboki na pesa exemple biblique ao. Botanga ka Bible wana, misusu bobotama pe na église, bokola ka na église okola babiso yo, mais mingi pe bozana botangi tangi baba solo wana échappaki bino. Pona nini? Antichrist. Tango établisaki les églises ici que vous voyez. Na ba agent na ye ba pasteur. Ba yela ka bino mateya na angle émotionnel. Omoni ba pompe bino na mitu. Nzamba kosali so miracle, nzamba kosali la oboye. Eloko ngai na comprendre na bino tezala ka boye. N'est-ce pas que botala na kaka exemple na Nouveau Testament. Yesu mena poaza la skoyo près ya kobanda mission na ye, il est dirigé na montagne pour être testé par le Satan. Satan a approché Jésus na angle nin émotionnel. Alors bina nin yebisa mabanga balusango ko mama Paulia. Boete si manonga bisoko za mwana na Nzambe, il est écrit à Tomi Boa Kinzamba ko simba yo. Mais tout le mananu wana yango tende bloko ba pasteur ba yebisa kabino tilelo ke ozali mwana na Nzambe, Nzamba ko pambula yo. Fuka makaka bonde la Nzamba ko pambula yo. Attends, c'est pourquoi Jésus a fait que oui, tu as raison, tu as mis bois Nzamba zana ngai. Why didn't he do that? La différence entre Jésus et vous, Jésus était conscient de qui il était. Vous n'êtes pas conscient de votre divinité. Yango bomoni Jésus, azeb sa Satan, tu n'as rien en moi. Un chrétien demande à Jésus de lui délivrer de la main du Satan. Vous voyez la différence? Donc, si Jésus a la nature de Dieu qui vous a aussi créé, mais Jésus n'a pas si peu d'autorité. Mais Jésus en face du Satan, tu n'as rien en moi. Dans un autre monde, dans la nature, notre autorité, le colon n'a été. Mais tu es chrétien. Jésus a délivré ngaïm colonini. Jésus a sunga ngaïm colonini. Donc, un moutou qui a été par la biologie, par ton existence, tu as l'autorité. Mais en face des reptiles, en face, il y a bateau, il fallait que banga yo. Obandi ko lela na yo, Yesu ako intervenir. Yango zumo na ba chrétien belé, ti Satan ke ko sala na bango dialogue. Tozolanda. Po Satan ba magane dialogue mingi te. Yango zumo na bana na Nzambe babandi ko signer ba accord. Mwana Nzambe signer accord na Satan na pona nini? Ko zanga ko yebati, hein? Oza consciente de ton autorité. Satan comme mona ba dialogue ti. Allez lobi a présenter mukanda signer kakao. Le quoi ça lambi bien le mbango ok ko signer oko yebela signature na yo lobby bloko yo signer ko yebela ngo lobby po ya zala kam tabarus kasi ya zala commentaire za Russia za kam ako yelo nan kaka ba phrase bien à établir dialogue tango dialogue na ye allez lobby ayelu yo accord au signer allez comme sous makambu il faut ba to banda ko briser ba lien ba accord signamaka aussi, même nos familles africaines ont signé un accord sur le monde. Ils l'ont fait toujours dans l'ignorance. L'homme noir a signé un accord et malonga. Botangela quel moment dans l'histoire na biso kobanda bakoko na biso ba signé un accord à malonga. Botu na ta roi belge. Bo okuta kaka bloko tu bakoko na biso ba signé ka mutu mwindo sa signé accord à malonga. Mutu mwindo zala kaka mundela ye ko établir nani amitié. Babandi ko solole, ale simanango mundele, abandi ko gagner confiance à mutu mwindo. Remarquez, c'est toujours l'homme noir qui commence à faire la confiance à l'homme blanc. Mundele jamais appelle ça comme mutu mwindo confiance comme tel. Mundele zaza na ba projet ne bloko na obongisa. Mutu mwindo abandi biloba loba, akoloba makambo na spirituel, akoloba masolo na ye, bango bina bokanisa ta Bible yo mundela balusa ki masolo pona nini. Banani mutu ba yebisa ki mundele vérité. Sika bakoko na biso. Nzambo ya biso amemaka biso na Afrika apesaka biso mabele oyo c'est vrai apesaka biso mibeko kuna na ngomba Sinaï c'est vrai ok mundela baluki kuna abina monito embrouiller masolo na mwa muke peuple bazala conscienté que baza réellement le peuple de Dieu. Donc votre ennemi est venu en Afrique, il a identifié que boza race vraiment ya Nzambo normalement za ennemi na bango.
Parce que le dragon est l'ennemi de Dieu. Là, bon, matabo qui tabande konanga, nazota les sebno makambo yo boye ba une fois pour toutes. Bon, il y a Satan, ça c'est qui peine ensemble. Yondo ko sali sepe wana. Alors, ozolanda, si ko tango batali elle wana nyonga biso. Parce que ce que tu as dans l'Ancien Testament, chaque fois elle abandonne ça, kaka tuba reptile yo, na ba neflimo yo, asala bango ba déluge, ba moto, donc ba yebi puissance ya elle wana. Tozolanda, si ko tango batali babi peuple wana ya elle bazala kakuna na Afrique. C'est vrai, c'est vrai. Mais Afrique ce que to on dit na richesse, biso en Europe et le côté. Quoi faire? Bo kende, bo se familiariser na bango. Bon gagner leur confiance, bon même la bango ba accord et puis le reste on verra. C'est ça ce qui est arrivé. Bon t'as la kaka Afrique bien. Oh kuta kaka roi ya royaume Congo na roi s'occuper ya ba européen quelque part ba forger ka s'occuper ba alliance nini. Oh kuta kaka s'occuper roi Kalala s'occuper Ilunga Mbidi na roi belge ba sala ka s'occuper. C'est ça, ça jote bino na accord. Likambu na accord, mutu muindo na ko signaka accord. Na raso ya bareptile. Eza babizalele banda utaki bokoko na biso. Eza d'abord il faut pas bandana na wana. Mais comment tu peux rejeter un accord? Tu dois d'abord causer la conscience que yonde mutoza en autorité. Comment est-ce que être qui a été créé il y a cause la faible devant toi? Être aza destiné à ko banga yo. Yo moko zo kaba ki autorité n'est pas na ye. Yo moko zo kende kondima ka ba proposition na ye. Aso mono za na mayele mingite. Imaginez-vous ce qui est andima kata aux propositions moko à Satan. Parce que Satan voulait d'abord contester Yesu atala ce qui Jésus réellement est conscient de son autorité. Parce que na question suka Yesu c'est éloigne-toi de moi Satan. Il a obéi à Kei. Mais so kezala ki bakoko na biso surtout ba biso ba congolais. Bakor elinga ke signame bangi ki basala nanu dialogue na ngomba basilisi dialogue Satan le bibo yaka sikoto kende s'occuper wapi to kende ko signer ba accord. Heureusement ngo bomona kana baka Yesu zalaki ne congolais te soki Yesu zalaka congolais bande konda signer accord nde mutata moko tanga ka oze kutukoza espoir o Yesu kufaka pona ye po Yesu ngaka signer ba accord ba tous les chrétiens banga bakenda kana lufelo ngoti. Heureusement, yango bomona bake botika kama kelelo Yesu zalaka ba congolais te et puis akina Congo te poso kazala ki congolais nde tosambwe nde tosaba Yesu ngaka signer accord. Yesu ngaka signer accord. Po congolais lingi ko signer accord. Bizalelo utaki bukoko na biso to signer ka ba accord. Je bénis Dieu que Yesu zaki congolais te et je bénis Dieu que Jésus n'était pas venu au Congo. Bongo nangai na suka wapi espoir nangai ezalaka ke naza mwana ya Nzambe siko soki Yesu azalaki encentre nangai congolais bande kwa linga kendo signer ba accord Yesu wani nangai na suka wapi soki Yesu signer ba accord tika ngai nazalaka tana espoir ke spirituellement nazalaka nangai libre Yesu lisuka ai Nzamba yebaka Dieu savait Yesu yeba Nzamba yebaki Yesu Nzamba yebaki yango moni ngomba Golgotha zalaka na Congo te Nzamba yebaki. Hey, ba accord elinga ke signame en désordre. Do bangi basala so ba accord ata ba 2000 ans lisusu. Oh ba amna bino soki okufe ko kenda kana paradis te. Boko bando zalela ka soki pe wapi soki pe na ba Mars. Bino bokanse nga signé ba accord modèle nini. C'est nga zaka ba accord ya que sur la terre nanu ba yiba ka ba diamant na yo ba yibi ba coltan, ba yibi biloko na yo, ale soko kati pe moto, oke ko fanda soki pe na Mars ti 2000 ans leki alo zongi yo bokansi accord nini bana na ya Satan banga bayela bakoko na banga bayela Yesu kaka ba accord modèle wanati bongo ba accord signame na Nairobi bosi botangango ba accord ekenda signame se Sun City so ki pa Addis Ababa ba accord na ba accord kaka o ba koko na biso basignaki na ba Belge to yebi ba accord biso tozaka mboka ko signaka ba accord te to signaka ba accord ti mokolo mususu antichrist moka ko se dévoiler sikoyo boyena maseke na ye ayena ba accord bakonzi congolais bako signer accord parce que basi baleki déjà étape à flatterie bomonde Satan bandaka nano ko établir nano communication dialogue bandina na flatterie à établir dialogue si marango ayena na accord te biso suko bakonzi bakamba kabisa na mboka basi baleki étape ya flatterie basi baleki étape ya dialogue suko basaka ndene étape ba ko signer ba accord
oyo sikoyo totikali nango etikali kaka Lucifer ye moko ya sikoyo na accord oyo bakonzi wana bakokende kosinye bakaba mboka na maboko ya Lucifer. Mawa esikoyo bapaster bacomplice na bango ulie bayebisa bino peuple ata makambo na zolo boyo bafandi bazokoambrouye bino ekaya lokola ndenge satana ebisaka yo soko mibwaki baangelu bakobatela yo bapaster nzambe akopambola yo nzambe akosala mpona makambo ya Congo siko ye nzambe yango alobelaka Israel na Ancien Testament teke bazela ye akoya kosala mpona nini kuna azoloba lève toi prends courage je serai avec toi je suis avec toi ne crains rien oyo biso bapaster baloba na biso tosambela Yesu akoya kosala ambo. Mais il me semble que Yesu azalaka très pressé akende kolonga Satan kuna na Golgotha parce que tant ya komaki kuna fallait que pas prolonger frappe na yeti lokola yenda azalaka patient po ayebaki que souffrance na biso pe koumela mingi siko azalaki pressé mpona nini. Il me semble qu'il a affronté le Satan face à face comme un homme et puis il était pressé akende kota na monde ya bawei mpona kolibere bakretien bazalaki kuna bakufaki na kati na ye à la matinée na lola Yesu aumisaki makambo te. Mutu na âge à 30 ans bandi ko affronter Satan na 33 ans asilani na Satan bozomona Yesu zaki pressé mais yo Congolo botami ti 50 ans pasteur azebso ke zela Yesu akosala siko ye Yesu abandaki na patience na wana te pona nini parce que yenda za exemple photo landati ye moko Jésus pressé ko libérer bana na ye na maboko ya Satan yo Congolais bazebso osambela Yesu zela ko akosala donc biso nde tozala patient mais Yesu ngo tolandaka ye moko azaka patient en face ya Satan. Pour mon avis, pasteur, baza ba gens du diable. Baza même droit ya antichrist. Bon, baza ka nzambe. Bona botanga ta place dans l'Ancien Testament, nzamba ndep Israël bozela na bondi manana souffrance na kwa ko sala après. Boka ka version ezalaka wapi? Ezalaka kutu te na Bible. Donc ba pasteur mundele kuta kometa Bible ngo embrouiller ki ngo mukie matika ki ngo ta na moi logique. Ba pasteur congolais ba ye lisusu donc on dirait animé par même la langue du diable lui-même. Oh, nzamba kusala na makamba Congo, nzamba kusala na makamba Congo. Yesu kuna pressa kosila na Satan ngomba Golgotha, ngai na fanda kana zelaka. Ngaku nanga na mona za na retard. Biso to za na retard. To na ba ajini. Si to dépasser Yesu akendo sala face na Satan. Oui. Tu ba Rwanda fa to sila na bango depuis biso to za na retard. Ce qui se passe à l'eau, c'est là hier ça kosala. Bo beta va passer na ba coup de tête. Poto za kutunde na retard. Misus bozo la ndanga boboko za na bage nanga ba 43 ans. 43 ans et demi 43 ans et demi ponanga. Misus ko mona 50 ans, même ba 37 ans. Bozo na retard. Po Yesu abande ki déjà frontement na Satan nan âge ya nani ya 30 ans. Biso to na retard. Ce pasteur est sur côté obuzoba, yesa pasteur que to za na retard. Il faut te récupérer. Faut to nyata ba ennemi en désordre to sila na bango. To na retard. Ok bande konanga yesa nga mamuluba. I love you all. Bye.